mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lelo, Toza, na Sije Kaka Moko. Avant Naïb Sabino, Sije Nabiso à Lelo, na Lingina Naïb Sabino, Bozalaka na confiance, na 5 minutes avec César Ngadi. Bozalaka na confiance. Parce que ce qui na bimi devant Bino, ezali pour naloba n'importe quoi te ou bien naloba la bino makambo na émotion te nazoaka temps pour nazoa information ya bien. Donc par là naningi koloba il faut bozalaka na confiance il y a 5 minutes avec César Ngadi ndé naloba que tout le monde est d'accord. Bon mon andé to vide ça Torti Ninja avec na Mama Sola Nenette to vide ça bon monaki to betela bino version solo na makambo ya Gisèle Pela bon moni to yeli bino susu to expliquer ki bino déjà bien avant que audio oyo et tambolaki na ba réseaux sociaux ezalaki ya mama na biso la respectueuse mama na biso mama Tshisekedi te mama Marthe Tshisekedi te to lobaki yango parce que tozalaki sur na maloba na biso o to lobelaki bino mais lelo to ye ko lakisa bino parce que biso to lobaka avec preuve. Lelo tozali ko lakisa bino pe toko yogisa bino audio ya mama oyo batindaki asala audio oyo parce que zalaki eloko moko prémédité eza boponi mama muluba boponi maloba boponi mafinga donc ezali eloko moko esalamaki par hasard te donc ezali grave parce que vous préparez makambo donc bosali penza scénario ya makambo oyo boyebi ke soki bimi et ko bebisa mitema ba congolais mais boyeba ki Fachi Beto aza mwana nzambe bomona première fois président de la République a pesa Congo na biso na maboko nzambe soki nzambe ati loboko donc eloko moko et ko bebisa te ou bien et ko tia contre tenté donc soki nzambe a fongole le nzela a ko pesa yo pe makoki nyonso tout pour réaliser mission oyo atindio. Donc les lots tolingi to ebisa bino to ebisa bino déjà que audio wana to like saki bino to expliquer bino que ekoki kozala mama Marthe te mama Marthe akoloba na vitesse wana te mama Marthe akoki koloba ba bêtise ndenge wana na munoko na été le lot tozali ko pesa bino siko vraiment identité ya mama oyo bazwaki ye alobeli biso hors caméra donc parce que na ba audio bokoyoka moya aloba ngo ezalaki te mais batindaki ye na batu ya fayulu bato lamuka mutu batinda kiye donc ceux qui balbi lamuka c'est fayulu donc poto yeb sabino ka ke bandok ya Congo bazali donc ndé tolo babozali lamuka tozali ensemble ezali peperde batu balingi te ke mboka na biso kene liboso mais bako tikalaka na soni bomonaki ke Martin Fayulu donc boule na bango donc projet na bango donc souhait na bango ezali ba investisseur ba yate ba investisseur so bazwa na mboka ana po na Félix Antoine Tshisekedi be bazwa po na mboka na biso ebonga yangwana ke tokotaka ba doute ke bato wana bazali ba congolais tondimité donc tozali ko yebisa bino donc audio oyo circuler mukili mobimba oyo bakoseli mama na biso mama Marthe biso déjà to yebaki ke ko za yete to analyser ki maloba to analyser donc mutu ndenga zolobela to yebisa ki bino ke ezali yete audio wana oyo bomonaki oyo tolobelelaki bino bakoselaki mama na biso Marthe mama ya président na biso Fachi Beton ezali yete to confirmer ngo tozali ko pesa bino identité ezali mutu asala ki ezali mama to ebité soki to benga ye mama to bengeka mama parce que ezali mama ya mwasi ya botara biso donc kombo na ye Maria Kabedi kombo na ye Kabedi Maria donc ye mutu asala ki audio wana batindaki ye na batu ya lamuka tolingi to yoki sabino botala ba bengaki ye
na mutu ayebi bien a reconnaître ki mbala moko a bengiye a yebisie mais ya lobi donc na sala ki ango parce que faut na sala ngo na ko senga ba pardon pas mutu moko te bino moko boyoka mungongo oboyoka ki oyo balobaki kezalaki mama Marthe tozoyokisa bino mutu asalaki audio oyo bakoselaki mama Marthe makambo kombo na ye Kabedi Maria Kabedi boyoka ndenge babengaki na téléphone na mutu ayebie malamu parce que reconnaître ki voix na ye boyoka ndenge basololaki. Restez connectés sur Clébois Original, à tout de suite. Allô? Allô? Maman Marie, bonsoir. Oui. Bonsoir, Maman Marie. Bonsoir, mon. Bon. Bonsoir. Ezanga papa. Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Ok, maman, ngai eloko na benga kiyo na yoka ki ba voice na YouTube. Je t'écoute. Ok, maman. Na benga kiyo compte tenu ya ba voice oyo na bandaki koyoka na ba YouTube concernant likambo ya makambo ya mwana maso ya sakani na chef de l'État, mais ça ne me concerne pas na lingata na le belango et le côté parce que ça n'a rien, ça juste que bato ba mauvais goût tellement que bazana échec yango bako sala makambo nyonso wana. Mais ele konga na bengela kiyo eza compte tenu ya ba propos bimisaki et communion ezande mama Marthe. Na yoki na YouTube, c'était vraiment catastrophe. Et pourtant les gens ba groupe ebele ya opposition mais baye bakate kenga na zaka mutu ya majorité. Na yoki ba voice wana balobi ke non ezali mama Marthe. Eza na ba débat wana ya kosakata te mengata on yoka ki mungongo na yoki était ekozaleza mama Marie comme ça je ferai le tout pour que non na luka mama Marie na meka kosolola naye de manière que osalaka voice ou bien audio pour ne faire voir na public que ezande yo mutolobaki ezali mama Marthe te. Tout ça ezakaka de manière que pour ne protéger famille à chef de l'État. Parce que bato ebele bavandi na plan na bango ezakaka mwa likambu muke ba conseiller famille présidentielle. Tout ça ezanini. Toza na bitumba ya munene contre des anti-valeurs na kati ya Congo. Alors, eloko fatia zokende na kosala eza eloko moko ezobi misele bitumba ya makati parce que aza contre miyibi wana balingi mboka ebonga te. Alors tant que biso bato toza sima fati il faut toyeba ko porter makambo pas avec des émotions ata mutu alobi mabendenge nini ata bafingi faci ndenge nini biso tokoki ko répondre bango par des injures te biso toko répondre bango par des actions concrètes parce que d'ici 2023 il y aura des élections. Alors tokoki ko finga jamais ekolo moko na Congo tozoko luka bumoko tozoluka unité na kati ya Congo tolingi te makambo ba séparation ya bikolo na yokaki ba voice wana mais je sais que oza mama tant mususu eza pe ba émotion ozangaki ko supporter yango compte tenu ya ba n'importe qui o ezolobama n'importe quoi na ba réseaux sociaux pour na chef de l'État mais tiamote manase limbisa c'est tout à fait normal maman. Alors mon fils, je peux vous dire une seule chose, c'est celui-ci. Moi, je suis sorti du Congo, ça fait à peu près 40 ans. Le Congo que j'ai laissé, ce n'est pas le Congo que je retrouve aujourd'hui. Malheureusement. J'ai trouvé les Congolais dévastés. Donc, le Congo bien dévasté. Et les Congolais eux-mêmes immoraux, sans morale, sans respect, sans repère, bref, des animaux dans les jungles. Alors, ajoutez à cela les Baluba qui sont devenus pires même qu'un animal. Tout le monde parle comme vous parlez là. Qu'est-ce que vous faites? C'est bon. Est-ce que vous vous entendez entre vous? Vous avez même fait les stratégies pour protéger Félix ou protéger le pouvoir. Vous vous entrebouffez tout d'abord entre vous, les Congolais, et les Kassaïens, n'en parlons pas, ils se
coupe à miettes. Je n'ai pas affaire à ces personnes. Puisque les Congolais n'écoutent que la dictature. S'il n'y a pas de film congolais, n'entendent pas. S'il n'y a pas de gifles, de tortures, d'humiliation, congolais ne comprend rien. Il n'entend pas. Il faut passer par là pour que les Congolais puissent entendre. Maman Marthe, eux-mêmes, ils savent que Maman Marthe n'a jamais parlé. Et ceux qui disent que c'est Maman Marthe, ce sont les gens qui veulent coller quelque chose à Maman Marthe. Mais ça va se stabiliser, ils sauront eux-mêmes que ce n'est pas Maman Marthe. Donc ce n'est pas à moi de faire les audios pour dire que ce n'est pas Maman Marthe. M'excuser. M'excuser contre quoi? Pourquoi? À qui? Je m'excuse à qui? Si vous-même vous vous sentez visé, puisque j'ai dit que tous les chiens des Congolais qui couchent avec les femmes gauche et droite, dring, 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 ils ne voient pas ce qu'ils font, ils voient seulement ce que Félix fait. Et ils font pire même que Félix. Donc on nous fout la paix, puisque nous avons besoin d'émerger. Moi j'ai fait beaucoup de choses ici pour montrer vraiment que j'ai réfléchi, j'ai raisonne. Hein? Mais les Congolais parlent, comme vous parlez aussi, mais vous ne faites rien, du tout, rien. Depuis que Félix est au pouvoir, qu'est-ce que vous êtes venu faire au pays? Rien. Donc je n'écoute pas les gens qui ne font rien chez eux, qui ne s'entendent pas, qui ne veut pas que son frère puisse émerger, qui met les bâtons dans le haut de son frère pour qu'il ne puisse pas émerger, pour qu'il ne puisse pas avancer. S'il voit son frère ou sœur qui avance, on lui fait le coup bas. Donc tous ces gens de Congolais, je ne peux pas leur présenter les excuses. Je ne leur ai dit que la vérité, ce qu'il vaut. C'est tout. Comprenez mon fils? Je n'ai dit que la vérité aux Congolais. Et je leur ai dit, montrer aussi ce qu'il vaut. Je pense que je me suis fait comprendre. Je respecterai les Congolais que si les Congolais sont comme les Sénégalais, ils s'entendent. S'il y a un Congolais qui arrive quelque part dans un pays tiers, ses frères, ses compatriotes qui sont là l'aident à avancer, à émerger. Et au pays, la même chose, les Congolais qui se mettent ensemble pour bâtir, pour construire. Les Congolais qui aident son frère pour avancer, pour monter plus haut. Ok. Mais les Congolais qui sont jaloux les uns les autres, je regrette beaucoup, mon fils. J'ai des grands enfants. Mon aîné a 52 ans. Il est dans ses 53e année. Donc, allez savoir, imagine-toi que je ne suis pas une petite fille. Je respecterai les Congolais que quand je les verrai unis, qui avancent ensemble, qui font des bonnes choses ensemble, qui font les stratégies pour contraindre les ennemis qui sont en face. Voilà. Mais les Congolais là dont tu me parles, que je demande le pardon, ce n'est pas les Congolais que je peux demander ce pardon-là. Ce sont ces Congolais-là qu'on doit dire la vérité, qu'on doit gifler. Parce qu'ils n'entendent, ils n'écoutent que par les gifles, par tous les mal. Quand on les tape ici par les Indiens et les Chinois, c'est là qu'ils comprennent. Mais si vous parlez avec un Congolais à l'amiable, il ne vous écoutera même pas. Il va vous dire, yonde mutoko changer, yonde mutoko bongisa. Donc voilà, papa. Moi, je ne me soucie pas qu'on parle de Maman Marthe, que c'est elle qui a fait l'audio. Ils vont vite comprendre que ce n'est pas Maman Marthe. Ils vont vite comprendre. Parce qu'ils ne connaissent que des saletés. Ils vont vite comprendre. Merci beaucoup, mon fils, pour les démarches, mais malheureusement, ça ne rencontre pas mes avis à moi, ma façon de voir les choses. Que le Seigneur vous bénisse, mon fils. Et allez de l'avant, je vous attends au Congo, je vais voir que tu amènes les investisseurs, je vous attends pour venir construire, donner du travail aux Congolais, mais pas sur autre chose. D'accord? Merci. Binomo Botoyoka ezali pas
pasi na motema botala mama Maria Kabedi ba utiliser parce que ezali makambo faut tozongo sérieux omoni makambo tozongo kana ndenga loyengete to komi na ba problème toza déjà na ba problème to yeba ke président Fachi ndenga za bo ba olinga yete mais to koma na niveau oyo botali ke makambo ya Gisèle Pela et quoi boye ko créer masolo mususu botali scénario to sa ndenge na bo to keleka na makambo Gisèle Pela to kosa mama moko boye donc na kombo Maria Kabedi aya ko loba on dirait Maman Marthe, mais biso to timbela ki on bien avant to lobi ke ko sala yete. Bo yoki bino moko donc ezali somo na mawa. Po boyeba ke président de la République na biso il faut to tchaye maboko, il faut to sambela kapo na epa nzambe abatela ikaka. Botala niveau ekomi ba longo na politique, ba komi na ba futilité na makambu moko. Donc il y a bosoni makambu moko ya impolitesse parce que maman na biso Martha koki ko loba ba langage o maman Maria o Kabedi alobité parce que na munoko maman Martha koki ko bimate botala makambo loba na kati tozali atene miso ata o na lobelaki na moneki tina kozong sangote parce que to kozong sa suba bêtise wana tena kasi batu nyoso tout balanda ki yango bo moni bino moko ke oyo to yebisa bino na 5 minutes avec César Ngadi ezala rabo solo to yebisa bino ke ezali maman Martha te to sali ba investigation na biso parce que biso to zali batu to lukela kabino so to lobi dikam to yela kabino avec preuve bo mona to tini ja kokate na makamane net abimisa ki buzoba yeba iteke to contre ya zu ba kleboa akomi bilobela lelo to laki sibino muto sala ki audio oyo ba koseli mama Marthe makambo ezali mama oyo ba bengi Kabedi Maria Kabedi bo yo kibino moko donc ndenge batunie bo comprendre que ezali ye po andimi vraiment que ezali ye et puis boyoki kaka même mungongo to yebisaki bino ke ekoko zala mama Marthe te boyeba ke 5 minutes ezali wana donc to tikela bango sous tente et comme coup sur coup ba bimisi gauche bimisi bango droite et puis biso tozoyela bango ba preuve donc so to biso so to lobisi ma moye oya susu ko lobezate donc parce que biso so to lobi tozoya na masolo nyoso tout o ezolakisa ke makam tozolo bezali ya solo donc to marqué pause publicitaire na biso ndeka boyebi donc c'est Sepela TV ezali décodeur oyo ya bana mboka donc vraiment ya mukie avantage nango ezali okotambola nango esika nyoso te ezali au branche internet ezali otali masolo nyoso tout oyo congolais alingaka tozali na balise santerre flat na biso balise santerre na limité na centre commercial na place commerciale à limité ezali esika oyo to recommandaka bino donc tozali pe na grand traiteur na biso Romain Ilunga, les grands traiteurs na kati ya Belgique, mais azali na antenne partout dans le monde. Ceux qui bozali na masolo ya ba feti bobengi akosai la bino musala nyo surtout el sengeli asale la bino et puis bobo sanate Kodia Simo zali société oyo et petit chance na diaspora na congolais nyo surtout azala propriétaire ya ndaku na ba norme internationale na niveau ki sasa donc bandaku so lingo za na mbongo sombi cash mais ezali à crédit ndenge tozwaka na poto donc yo crédit etali yo te crédit Kodia Simo muto azola ona ba banque ya kisasa na ba banque ya kisasa ozala donc interdit bancaire ezala ni parce que toyebi on a kata poto pokota na système ya crédit immobilier ezala kapasi mais Kodia Simo azweli bana mboka solution donc restez connectés sur Clébois Original 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boya na Bali 5h, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tout bête à billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof.
Oh, ma petite sœur. Ça va? Waouh, mon frère. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia,
c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, la concession Kodiasimo où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots, donc les lots A comme nous l'avions annoncé va débuter, les travaux vont débuter au mois de décembre, donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des par le monde, États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na Poto, Toza Walelo na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et Bellaton réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyoka bana na Nzambe tozoluka délivrance butu na moi. Tozoluka délivrance butu na moi boya bososola kele la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya boyoka ndenge bana na bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous l'emprise du diable boya boyoka oyekoleka na kati na bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Bientôt sur Cléboa original et Tonga TV. Quand dites-vous, nous allons faire des analyses politiques, on va décortiquer les discours politiques. Ensemble, poussons plus loin notre vision de notre politique. Quand dites-vous sur Cléboa original avec Jerry Mukuna. J'analyse et je vous donne la parole. Et ensemble, nous analysons et nous trouvons des solutions ou des failles par rapport à tel ou tel discours. Bientôt sur Cléboa original et Tonga TV avec Jerry Mukuna.
Merci na ba partenaire na biso oyo nyoso tout to mesana ko Sabino parce que bango ba zwa ba espace ba zwa yango po ba edaka chaîne na biso o tozali nango club original donc tozo lancer pe appel na bato nyoso tout amité malamba lingi ko aider chaîne donc ba hésiter rater donc par les billets à PayPal na biso donc RD Congo Info World 2015 @gmail.com botindeli biso soki bolingo aider biso donc vraiment ba aide namino et vous allez vraiment le bienvenu donc sikoyo avant de développer masolo muzu parce que le lot tozaka na sujet moko nazo profiter na occasion pour vraiment na kopesa mbote na chargé à communication il y a UDPS France fédéral UDPS fédéral France Awa Di Koko Mayanga Oazali donc depuis quelques jours déjà na Kisasa donc accueilli pour atteindre la masolo sur place avant de la masolo sur place donc tozo vraiment kopé ça y est bon séjour kuna et sika Ozali donc Di Koko Mayanga eba ke ozo manqué biso donc Willy Kunda Edino Image va se joindre nanga pour vraiment souhaiter bon séjour kuna na Kisasa donc Di Koko Mayanga donc ndeka to solo laki yebara qui est vraiment tozali ko sepelandenge ozali kuna parce que vraiment batu bakoki vraiment ko aider mokonzi na esika zali sans ba trahir ezali netuyo Di Koko Mayanga donc une fois de plus bon séjour na mboka ya ba koko nao donc dès to yebsaki bino ka ke bino siko bomoni to yebsaki bino ke to yokai ka to lobi mais non et là bango ba bosanaki bazaki vraiment na ba parole moko oyo ba yebi ke ba maman net ba maman Mart éducation ba zoa na ba âge na bango donc likamususu ekoko bima na munoko na été et koki jamais ko bima na munoko parce que c'est impossible ezali insalamable mais bango ba oser na vitesse au moi ça zoloba de moi ça na zoloba déjà Maria Kabedi a mesana na koloba ndengona parce que botelata na conversation na entretien téléphonique basali nande ko ayebi ozoka ndenga zalobla donc sans regret parce que mesana ko bimisa ba masolo ya ndengwana donc vraiment ezali pasina mawana motema bo yeba kaka danger au président de la République azana ona biso bato tozali si ma président de la République parce que et comme na ba niveau moko bo batiki politique parce que politique ba koki li susute Congolais azo comprendre que mboka na biso ezo kende malamu pes ezali bandeli et ko kende malamu yango na siko batiki terrain ya politique bazo koka biso te bazo pola bazo ndima te mais ko koma na niveau moko moyen kutu bolo bezali susu te omoni ba koti na masolo oyo ya vie privée ata to loba ke vie privée makambo vie privée ba traiter yango na privé mais net bango ba bimisi yango na mukili par internet biso peut trop tikela bango te yango to bi ke coup circuit bo ye na droite to bimi na gauche bo sali bo hyperkit bo zo mona ke biso tozo bimisela bino masolo ya kolokota na balabala te to yebisaki bino ke audio wana ekozala jamais maman Marthe le loto bimisi bino mutu oyo asalaki audio wana na kombo ya Maria Kabedi bo yokie ndenge ba sololi donc aza mutu déjà mesana ndenge wana et puis alobi yango kuna te mais alobaki yango batindaki ye na fayulu lamuka mutu etindi botelaka niveau donc ya kindoki ya lamuka bazali nango parce que bango balingi mboka ekende liboso te donc lelo il fallait ka to beta sete to lakisa bino parce que actualité oyo ya mabe ezo ya wana biso tozana na poa na ko kase yango kaka soki ba ye na masolo lukuta bo ba ke to tikela bino sous tante to tikela ka bino jamais tant donc so to ye bo bimisi masolo mabe to zongsi bino na to bimisi masolo mabe to zongsi bino na tanto yebseki bino do yana soki to lobeli bino comme na 5 minutes na yebi ke boza na confiance na 5 minutes donc bo banga raté to golo bela bino n'importe quoi te soli kambo zali bo to yebsa bino boye donc vraiment il fallait que to beta cette to avec sabino ke audio oyo elekaki wana ezali mama Marthe te mutasala ki yango ezali mama na biso Maria Kabedi to benge mama parce que zakaka mwana mwasi azali mukolo donc kombo na ye Maman Maria Kabedi ba utilisaki na lamuka pour akosa kaka masolo parce que c'est très grave. Les ali grave parce que les le mot prémédité. Basali scénario ba ebi déjà que toko lobise bo donc yangona lelo l'émission lelo ezali kaka sujet wana poto la kisabilo que soto lobi likambu bozala kana confiance na biso. Donc to komi na suka émission na biso ndenge na lobara ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc soto komi na suka bobi ka base jamais to gogi ko tika ngo base ezali bato balanda biso bato ba edara biso donc to pesa bango ba remerciement
donc pour na kopesa bango ka courage basalaka oyo basalaka donc tozali kobanda na Angleterre ndeka boyebi na Londres pour na kopesa l'honorable Jean Moutala merci na nyoso tout osalaka pour na 5 minutes avec César Ngadi honorable Jean Moutala merci parce que osalaka ebele pour na mboka pe pour na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati Espagne kuna na kati Espagne pour na kopesa mama na biso vrai chéri mama na biso Beloti Mavungu ndenge bomona kaso tolobi likameza ya kosakana ta vrai chéri vraiment na kati Espagne Beloti Mavungu merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc tozongi su na kati ya Londres pour na kopesa donc Maria ezali Maria te Maria ba baby si kombo na yo na mama moko bazwe ba utiliser mais oyo Maria la beauté naturelle merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Canada pour na repesa mama na biso Fina Mokonji merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya groupe na biso po na repesa mbote na Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin Shai Mukenge Shai merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokobosa na te babi kisinga ba publication na yo etika mutu indifférente na kati ya groupe merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Belgique mais azalaka à cheval entre Bruxelles na Kisasa tozali kopesa mbote na Serge Palmi yo moko moni masolo niveau ekomi donc il faut vraiment qu'on fongola miso Serge Palmi merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc to ye awa susu na kati ya Paris pour na kopesa mbote na dokotolo na biso donc Jean-Paul Djamba merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tikala toujours na kati ya Paris pour na kopesa Fifi Filofaria l'homme à la benzoula Fifi Filofaria l'homme à la benzoula très propre merci na nyoso to zo na kati ya groupe pe na 5 minutes avec César Ngadi tokosukisa ba dédicace na biso ba remerciement na biso na anniversaire donc tozali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Madoshako lipasa na biso Madoshako mwana mwasi ya kitoko donc Madoshako la Doliprane de la presse so yoki mutu passe au lundi émission Madoshako donc oyoki mutu et Kiti vraiment Madoshako vient au grand prêtre César Ngadi a souhaité bon et joyeux anniversaire nzamba batela apesa nyoso tozali kozanga nzambe vraiment abatela parce que ozali mwana mwasi moko ozali boboto vraiment mutu akozo mabete une fois de plus bon et joyeux anniversaire à Madoshako donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro cette émission a été réalisé par Willy Kunda. Donc restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Bon, le Kamako, au sein d'un Oyo, aux Amona Maïnanga, c'est vrai, au Tangakana Yo, du ventre.